sanche o biloko nini te tala biso na lukolia social net ozo luka kolia biso nzala papa tokolia prince te papa tokolia prince te lobela biso 5 sanche banzela so de mouton longola so de mouton na yo pesa biso kolia mabumu nzala papa eza kuti ya koloba te eza neti ke fongole biso libumu etikali polele toza tana eloko moko te na kata ta banyei mpe eza te misala eza te koteka eza te mbongo na maboka bato eza te susi na susi bapapa bakende boye biso bamama tokoma boya bapapa mabala alite papa bana na ekolo babimisi ofele bana baotanga bien te misala eza te tokoma boya mibali likolo misala ervi pasi tokosuka wapi sikoyo tokolia bana obie tokolia nini na Kongo awa nzala ekoti makasi na Kongo kolia eza te pasi na pasi kama tokoma panji nzoto eza te toonyoka mana bana kofuta mnava eza pasi mbongo leke bele na biso na monika papa fati jinkwa papa fati nyinkwa bino bwase tulongo le jitunga papa wani nade lo lanja wani jimi pitabuni bana bala ani nzala papa fati ngala bela nga député te pour za numéro 1 pardon vraiment. Merci bande konyo vous allez brancher na VIP Presse Congo TV online chaîne lokumu chaîne malonga chaîne comme la bobo sem love kolo bolingo belé na émission na bino ba créer la bino 100% vérité cachée 100% vérité cachée zali émission ko ta rapporter c'est la bino ba vérité na temps réel. Le lot Christian de la journaliste d'investigation la bino a quitté sur le terrain aya ko beta li solo ya NZALA to ebite ke NZALA na kin aya komi na degré mususu to yena kata marché parce que maman bandeko bazo teka to yeba balobela biso fi réellement ni nezoleka pour NZALA komi na degré mususu NZALA mati niveau NZALA to ebite to kende ti wapi na dimension to kendelele o donc à lire les choses et sera même batou baliana bango na bango ya ndo kiti sur le terrain na micro na biso ya 100% vérité cachée to lo bato ba nini eleka na kata terrain police to beteli solo ya NZALA oba kina bengaka mokate ya ndo kiti na bike boza branché et belé bozo la ndabiso na bike bobo sem love kolo bolingo muto bolingo bela za branché na bike Misha Martial Olympian Blos boza branché na bike no fisto kangu ndila frère Makasi za branché na bike Miss Bijou du Congo motema pemba za branché na bike papi pour la za branché botondi et belé na bike Benjamin Koto l'international maboko banque motomoko bien za branché na bike botondi belé besoin d'une émission la bilo 100% vérité cachée na idéologie 5 minutes de réflexion to côté terrain to développer boyo kabat baloba ni nezoleka pour phénomène NZALA a ekomi grave donc ba mère baloba bandeko baloba si réellement NZALA ezali toté parce que babi que non mokate ça ngala bino neto découvrir on aller check to leka maman mbote papa Bodote bana wenza bozo vivre ndenge nini vente za to eza ndenge nini bete sono lisolo vile mlo eza ndenge na kata wenza mbanzale mbana ML. En tout cas papa eza pasi to nyokwama to soma na biloko cher to ya kotoyo kotekeza te ba sous-vêtements ezo bemba to romi ko teka ba sous-vêtements 500 mi bale mi 500 pona nini koteka mbonge eza te pa ba papa na minute yo bangi fallait ba kitisela biso biloko na zandu tozo futa pe ba transport na ba ticket na wenje en tout cas tozo nyokwa makasi tozo nyokwa batale la biso na no problème likambu oyo kolia na biso na passe ko futela banda kuna passe kura kutu koloba te tala ndenge bana nelanga bazotanga mais ba sukola mai ya malili 5 € la musibana ozima ya malili otie musupe mai ezate tozo lukaka ba mai donc to lembi souffrance eleki biso ba mama tozo déclarer en tout cas papa atale la biso kolia na biso koteka na biso yango ne tozo luka biloko wana sokeza mbongo sokeza toza la bien mina jolo bona vota kiye mais dollar tata ya papa wana dollar ezaki na papa nini papa kabila te nana wa yebiete to bana kolia bien mais on tozo lia bien te papa bana classe bazo tanga ofele mais ofele mo siko to muso to lia bien musoni moke ko ofele wana bana bazo tanga pe kitoko te moi, 6e primaire est incapable de s'exprimer en français. Moi, 6e primaire est incapable de commenter comment on a. Les parents enseignants sont dans la classe.
Pour la nimba en classe. Bazo ya te bazo futa bango me bazo lobake biso bazo ata totangisi te bakofuta biso. Nievo bana so boke na kotina bana ata. Parce que papa na bandako ba futa mate. Papa na bandako ba futa mawapi. Bazo futa mate. Bazo futa biso ba tozo teka biloko. Osombe eloko na 5 mois yango to. Osombe eloko na 5 millions yango na mesa mutazo ka kolo 4. Komi ko bisa na ndaku. Tozo bima to. Pour la nini bongo. Piaka papa Fachi ata ya biso likambo ende mutaza numéro 1. Ata ya biso likambo papa Fachi. Papa Fachi na ndaku na yo. Ngana zolebela député te, na zolebela ministre te. Ngana zolebela papa Fachi. Ngai na vote. Merci maman. Elle kayela biso likambo. Kolia, yoko ta na makambo ya NZALA. On est sanché. On biloko nini te. Tayela biso na kolia social ne tozo luka kolia. Ni kuweza NZALA papa. Tokolia prince te papa. Tokolia prince te. Yo tayela biso yo 5 sancho banzela sont des moutons. Longola sont des moutons na yo. Yo pesa biso kolia mabumu NZALA papa. Merci maman. Mabumu jifu jidini NZALA papa. Zale kwela. Tolemi nga Fachi na biso na monika papa Fachi. Jinkwa papa Fachi nyinkwa mbele bwase. Tulongolela jitunga papa wangu. Nada olanja. Papa wangu Jimmy Pitabuni bana bala NZALA. Papa Fachi. Ngana bela nga député te pour za numéro 1. Pardon vraiment. Merci maman. OK papa. Bon, mais quand on a 100% vérité, tu as chaque terrain, tu as un phénomène en NZALA. Est-ce que réellement NZALA paie en Mboga? NZALA makasi papa, ça qu'il faut commencer à 50 000 papa. NZALA makasi bana bakomi bakuni na point nini likolo ya NZALA. Bana bazoli ate. Bana bazo tambola ka soba tambola monika ke loko fa yiba. Pona nini likolo ya NZALA papa. Tokende wapi papa mboka pasi boy tokende wapi papa. Tokosa ndenge nini papa. Tobeta lisolo ya NZALA toujours na kati ya mer. Mbote maman. Mbote. Est-ce que NZALA na mboka solo? NZALA oyo toza mikolo yo eyata Mobutu te, ta Kabila le père te, ta Kabila fils ko ki mwandabo oyo tokufi. Bokufi nini? Okufa fasa. Toyomona tokende wapi? Mibali bazoni bandaka ba parents. Ndako emati, dollar emati, eloko moko te mukonza moto oyo ayaki babiso biso azapi. Alors bakati. Mibali azona na ba parents nini? Mabali kufi. Ndako emati. Ndako eloko mata au jour. Siko mona abo desate, afuta ndako nini? Kolia passe. Ndako afuta ndeni. Misala ezate. Bana classe ko bengana, bani femme mata. Ata osuka ndeni. Donc en bref, NZALA na mboka. NZALA na mboka, mbona mboka tu ezate. Si bo vivre nini? To vivre to baka nzambe ga yemoko. To la présidente eloko moko te. Ba premier ministre ba tiaki wa to so ba le ticket to ni to ebité. Merci maman. Merci vraiment. Tobeta lisolo ya NZALA toujours na kati ya mer. Mbote maman. Mbote. Est-ce que NZALA na mboka solo? NZALA oyo toza mikolo yo eyata Mobutu te, ta Kabila le père te, ta Kabila fils ko ki mwandabo oyo tokufi. Bokufi nini? Okufa fasa. Toyomona tokende wapi? Mibali bazoni bandaka ba parents. Ndako emati, dollar emati, eloko moko te mukonza moto oyo ayaki babiso biso azapi. Alors bakati. Mibali azona na ba parents nini? Mabali kufi. Ndako emati. Ndako eloko mata au jour. Siko mona abo desate, afuta ndako nini? Kolia passe. Ndako afuta ndeni. Misala ezate. Bana classe ko bengana, bani femme mata. Ata osuka ndeni. Donc en bref, NZALA na mboka, mbona abo tu ezate. Si bo vivre nini? To vivre to baka nzambe ga yemoko. To la présidente eloko moko te. Ba premier ministre ba tiaki wa to so ba le ticket to ni to ebité. Merci maman. Merci vraiment. Maman, est-ce que NZALA na mboka solo? Papa en tout cas nezali a paysan NZALA makasi. Tala
na osanya mapo ya komema bo moi sani air nyonso tout côté nyonso kotambola partout possibilité ya papa ezate soko teki moi mapo te bana bakolia te donc tokoki te papa tokoki te tobenga au secours en tout cas balobela biso en tout cas sinon te penza bana bazokoma bakulu na penza tozokoka te soko sali boye te moyen de vivre boye te moi matembele oyekomona na te papa oyo eza vite po tozokokufa papa baloba tani loba moko bo tobika papa. Merci maman. Tout micro na biso 100% vérité cachée. Toi la kata wenzi robeta toujours lisolo ya nzala na biki vous a branché belé besoin na biso toujours continuer. Besoin ba maman ne bazolo bande bande ko bazolo ba toujours continuer toujours. Maman, mbote papa. Est-ce phénomène à nzala be solo zao? Tozo kufa na nzala. Vie ekomi pasi, tozo koka lisusu te, tozo teka te mbongo ekomi pasi, bato bazo somba te, tozo na difficulté kota kolia bana kolala ka banzala. Koya koteka mbongo ezomona te, mbongo ezomona te dollar mati pasi na pasi, tozo souffrir na oteka, nzala na nzala. En tout cas, bakonza mboka bazula biso solution. Norita tozo kufa. Merci maman. Ezali ya solo pasi eleki makasi. Lokola ana wenzi place tozali. Ba place oyo tosomba yango bandaka. Mais baza ko imposer biso tosomba lisusu. Na ba administrateur baye. Tikita mo biso tokolaki ezalaki wenzi mobima na ponka savu ngana teka ngombe. Ozala makola ngombe combien tike za 200. Ay koma mutu misusu ba muni oza biloko ebele tike 500. Mutu misusu na 1000 francs. Mongo wana pe ekendeka biso population tozomona yango te. Tozo souffrir mongo wana emonanaka te. Batike koma ya ba 200 ya ba 300 ti ba 1000 francs. Ba place oyo tosomba lisusu. Est-ce que ezalaka l'État mutu aza koboma mboko oyo gouvernement oyo ezoboma mboka oyo a partir bazomatisa batike ya marché yango nde biso mpe koluka tomatisa biloko na biso. Phénomène à nzala eza solo te lokuta. Eza ya solo nzala eleki makasi. Nzala ezali. Merci papa. Papa tozo teka te biloko ekoma cher mbongo na mboka ezomonana te biloko tozalaki kosomba kala eloko ya 2000 lelo ekoma 4000 donc tozo souffrir banda bolaka biso ke bokolia bien na lelo tozolia te tozo souffrir ça va ezalaki na 200 le peuple d'abord ate eloko tozomona te ça va ezalaka na 250 ça va ekoma 600 francs tokosuka wapi tozokende wapi bana mbongo minerval eza te minerval ya baklasse c'est cher. Ce qu'on tozo kende wa papa to ana posa mboke bonga to lia bien to mela bien po to se pela bana biso batanga ba classe bien. Merci maman. Merci. Nzala ezali makasi tozo nyoka ma to koma panji nzoto ezate to nyoka mana bana kofuta mnava za pass mbonge leke bele tozo kokate biso ba mama. Siko yo ala wenzo teka ni. Na teka mai na tamba sa mai bana po balia. Sakina lukite bana bokolia te. En tout cas papa nzaleza makasi biso bateki tozokende koluka biloko yango toluka biloko eza te bakomba oyo bakoko osombela biso biloko baza te biloko cher vi pasi tokosuka wapi sikoyo tokolia bana obie tokolia nini na Kongo awa nzala ekoti makasi na Kongo kolia eza te pasi na pasi so bozoviva ndenge nini bili bozala bana na bandako bana bolesa bana ndenge nini botangisa bana ndenge bofuta bandako ndenge nini siko papa tokotangisa bana ndenge nini bapapa misala eza te biso tokokende bokote tokende kosomba biloko batsombi bazali te misala eza te vi tozobokola bana kaka na pasi bana lelo soko ozomona bakomi oko bakulu na bakomi okende kozwa biloko ya bato mpo ya nini nzala ekoti makasi na Kongo biloko ezomata kaka biloko ezokita te eza kaka na to ya likolo tokokende wapi na bana. Merci beaucoup maman. Yango merci papa yango na lobi bobo Kongo konjina biso bongisa tokokufa na bana nzala ekoti makasi na Kongo tozokoka lisusu te biso ba parents tozokoka te tokokotanisa te pasi ekoti makasi kopena place okende te tozope na place kokende te vila biso komi kaka pasi na pasi misala eza te kasi pe tokosenga lisumi tokolesa bana pe eza te nzala eza makasi nde eza tozosouffrir na bana tozosouffrir bana bazotanga te tozosouffrir makasi. So bana batanga te kwani minervalite papa bana na ekolo babimisi ofele bana batanga bien te misala eza te tokoboya mibali kola misala bobo ni belle ndeni solo bana mère souffrance eleki papa souffrance soko teki boye te bana baolia te tema mobala lelo to boye po nzala boye po
nzala papa misala eza te tala nde nazosala matembele soki nateki matembele obana bakolia te Otela mpiro matembele combien? Totela mpiro matembele 500 fois papa. Le bénéfice ezali? Bénéfice ya malunga te papa ka ekolo masangu ya toluka pona bana. Merci maman. Yaya nzala o eza kuti ya koloba te eza neti ke fongoli biso libumu etikali polele. Toza tana eloko moko te na kata ta banyei pe eza te. Misala eza te, koteka eza te, mbongo na maboka bato eza te. Susi na susi, papa bakene boy biso ba mama tokoma boya ba papa mabala. Likola kozanga mbongo. Est-ce que ça malam? Papa le mokufa pona nzala. Comme kokufa pona nzala. Papa mbongo eza te. Siko tokosala ndenge nini? Olinga pona mbongo to pona bokola bolingo. Papa ta mbongo eza te, souffrance eleki. Na bana classe kutu koloba te. Façon bazobenga na bana classe yango te papa toza bulu yeke par-ci par-là tozo kokate. Minerval tozo kofuta te. Yo teka ndunda ndo zaboye. Yaya nazoteka ndunda parce que kozanga nde mosala. Yango mpe eza na bassin. Nazonyoka makaka mpona kolukela bana vera fufu balia. Merci na bande konyo so botiko landa émission na biso 100% vérité cachée 100% vérité cachée émission na bino valeur émission na bino et la rabino d'information na temps réel le temps qui tek na terrain to beta li solo nzala boki phénomène nzala ne mboke leli Kinshasa peli moto batu tunzala vraiment to senga konza mboka bozo responsabilité amelo na maboko vraiment boso na peuple parce que le peuple d'abord mais la minute jésus mabe komi l'inzala d'abord donc boluka na solution pour la peuple le peuple lobby vraiment remerciement na ngai belé la opesa la bobo sem love kolo bolingo la tête c'est la richesse nous ta tourner ça idée ba innovation toujours abimisara mbote na yango wana miss bijou du Congo motema père bomno so motema pembe papi poule la pesi mbote na fiston la ngundila frère makasi yende makambo la pesi ba mbote belé la pesi ba mbote na Misha Masiano Nempiango Kendi la TV le grand partenaire à VIP Presse Congo TV online producteur à Makasi la pesi mbote l'international Benjamin Kota Maboko Bank moto moko bien depuis quelque part ba mbote na yangwana évangéliste Serge Mifuba yo yangwana évangéliste Lita Rabuya ba mbote na yangwana Jonathan de équipe technique ba Raphaël Dimanga ba mbote na bino yangwana vraiment la suite au prochain numéro check.